do o nyonso tu ozara di musala ba DJ na valeur te na bondelo ndeko mwasi ndeko mobali zo musana bona valeur baza wana baza mama ya bana baza ba papa ya bana baza na basi na bandaku baza na mibali na bandaku donc ndenge zana respecter musala muninga futa mbongo na ye muninga pesio prix pour meete loko za ndenge na biso ba congolais to linga Coca-Cola pour meete discuter prix mais raisonner pe loko yo pesa muninga ezelo ko mutebi biso nga na betara na salle na betara na 500 livres yo zo banena peso 250 livres est-ce que ça là donc kakoli bena kati 50% yango ba sala selo beni aux inaugurations d'Akoma UK, collaboration Tosakeluka, solution, Kaka pour l'intégration. Oh eza, Anita Mavita show, Bobosana, Kosa Bonete. Oh eza, Anita Mavita show, Bobosana, Kosa Bonete. Botalaka Anita Mavita show. C'est peli à trop. Vous s'abonner massivement à Anita Mavita show. Ba DJ tout. Vous s'abonner à Anita Mavita show. Pour l'année pour moi la chose ba DJ Moussoufou. Oh ba elle loté. La ligne bilo mingi c'est Claudia Kiakou, femme légitime. Alors Anita Mavita show. Bonsoir ma famille. Vous allez bien? Lelo ezali réunion ya ba DJ. Ba DJ na biso na UK vraiment basangana bango nyonso tu bayokana. Ba DJ bayokana bakoma pena na bomoko bayokana bango nyonso tu bakoma ko travailler vraiment ensemble. Donc lelo bazana babimi quoi. Babimi tala kandenge za ba fêter ba sepela ensemble pour na ndenge ya New Year ba sepela donc voilà yango moni biso basi na bango toye quoi mibali na biso babimi bakei bakutana bandeko na ba DJ yango biso pe tokei pour après na pour photo ki déplacement na bango yango moni sali ke to bimi ndila moko ngai na moi retard pour parce que na bimaki na ina sa maman bona sisi. Mais Claudia na miakos unité de mesure chérie mon grosso na avec la boss et si babimi déjà ngai na olanda bango to kutana bango kuna babi ba enjoy kaka pourquoi pas fort bima et ça la bien marambo yango na oloba okaba babota maranango okaba eze éducation donc soko botami nango te toko éduquer na mokili quoi ce que botami na molima ko kabate ba parents ba ko éduquer yo donc voilà quoi donc balingi boya lelo na biso bongo na ndeto ambiance ka biso to ambiance na biso to liara la biso to melara la biso pa en plus to ambiance ka so c'est ko ambiance to ambiance ka so c'est ko mela to melaka so c'est ko lia to liaka so c'est ko bina to binaka. Si c'est un prier, tu priaka. Si c'est un lala, tu lalaka. Tu as une catégorie nyonso tout. Donc ndenge za boy boyana biso. So yeah, donc ba DJ ndena lobeka liboso ba DJ na biso ya UK vraiment ba koma na bolingo. Omoni kala ndenge zalaki ke exemple mutu ozana besoin DJ. Ndeti na sa fête na ngai na zui salle na ngai na dépenser mbongo na ngai biloko kolia koma koyoka na moni kala ndenge zalaki mutu azui salle ya kitoko asombi lamba kitoko biloko kolia dépenser tant comme ba DJ basola moins kilo n'est-ce pas bien batumso basola moins kilo tant ba pesa ba futa ba DJ ezaki liboso par exemple o mona mutu mo boye a sa fête mutasali fête na ye abi na bing nazwa DJ miakos abeta na fête na ngai abeng DJ miakos bien avec na kula boss bo senga combien bo beta na fête à salle mama au moins ndenge za bongo biso to senga par exemple no pesa exemple to senga lokwa 250 livres OK na benga bino abengi DJ Serge Badiama DJ Serge Badiama ndenge nini nana besoin na bino bena DJ Stéphanie bo betela ngai DJ Stéphanie no bi OK pour mettre maman biso to senga na biso 300 livres abi cher bo poani a changer alors on comme bengi su DJ Magique neni abengi lokwa DJ Steven nana besoin betela ngana mariage
au moins si Steve Nathalie Kabi ah ça l'on pesa combien bou ok pour mettre maman pesa 100 livres sikoyo kalezala bongo au moins na mutu moko akobenga ta DJ a comparer ka ba prix ba pesier mais siko lelo ba DJ ba sangana ba solo la ba koma na prix moko donc yo ndingo zawana soko bengi DJ Magique alobano 300 livres obengi DJ Serge Badiama alobano 300 livres obengi DJ Jimmy Miyake alobano 300 livres obengi DJ bu alobano 300 livres bango nyonso ba alobano 300 livres siko e dépend na yo moko nani oyo obenga et puis bakoma na bolingo bakoma na munoko moko bakoma na maloba moko donde bayokana ki bana ba prix na bango o basenga so babeta na salle babeta na ndaku babeta na wapi place na place et na prix nango donc soko bengi oyo o peso prix wana so ipo bengi na pa peso prix wana do bayokana ba famille so boyebite so bo remarquer soko bengi o peso prix wana soko bengi o peso prix wana ona lukalanga DJ Stéphanie dokwa yaza mwana mwasi asenga prix mwa moins cher te na monda ba DJ ba otambola su bongo te ba koma vraiment na bolingo ba koma pena koyokana ba yokana ba sola bien donc soki yo obengi bango opesi bango na bezina futi 200 livres okakoli mutabite nga prix nga suka yango yo ke bengi DJ muso yebaka ozonga no kaka DJ wana opesa au prix moko na j'espère que si bomonya o déjà opesa prix moko wana ka yepa pesa ki yo po anisi bayoka na bango pona nini eza po penser que na ndinga mabete bande ko na biso belé na communauté bazwara pena musala ba DJ na valeur te bazwara musala ba DJ na valeur te au moins na yozi sal no a danger o sombi bilamba kitoko o dépenser pena na bilamba na biloko kolia mais DJ o compter mutasuko sombi masanga na yo DJ o compter mutasuka yo buleka DJ wana kaka na opese ka moi 200 livres na opese moi 150 livres bon raisonner que ba DJ ngo bana bakar faut bacha essence ba travailler mso moko mi balé ba travailler donc ndinga za faut bakabola mbongo ba misatu il faut bacha essence bafle msu babetela esenga na bakar normalité senga msu batsango na bavan sikoyo yo tango zo pesa bango montamo bo pesa bango o raisonner te bana ba famille na bango ba otika basi na bona ndaku ba otika bana bona ndaku mais makabatu misusu na bibili no sote na communauté mais batu misusu bo respecta musala ba DJ eza musala na bango eza musala malgré ça bana misana bo mso ke na kota munde nyongo mais wa eza musala na bango eza do onzamba tsa bango bana dawana bana loko yango na kati ba force rango teze loko bango balingra basala do to respecter musala mutu nyonso tu na communauté to pesa musala mutu nyonso na communauté valeur muninga sa business ne pri apeso yangwana yo solo la ndekwe priya no pesi ngai ngala moni bwebwe to solo li noke yo obule noke yoke obule opese pri o yo moko lingi on dira otekele loko okakola te ba otekele loko te yo bengi basalela yo basalo favete mabaya beta na fete na o apesi yo pri na ye yo sikoyo olobi ke ono papa na na ngote mutayi biso ke okay pa mete yo zandeko na nga congolais pesa nga monta ote na nga na ngote pona nini oboye pona nini oboye pona nini eza na ka musique ya pamba papa what do you mean musique ya pamba musique ya mais énergie ne bayaka na ba loba soirée mobimba ba loba eza pe mama mutute mutezo sala fo ba sala ba biloko na ba sala kana nyoso photo raisonner ngo ba famille nyoso to photo raisonner ngo na boite biso ba congolais biso ba africain toza na molimo ya kokakola tozaka toujours na molimo ya ko discuter ba prix mutapesi asengi yo prix bo mutapesi yo prix bo yo linka kokakola ezanga mabete ezana ndenge na biso eza ndenge na biso banda des prix kuna tozaka na Afrique banda des prix na Congo to ya na ngoti en Europe kufeli na ngote mais ape na batu msu penza ko o mona penzo pesi prix yango na peka ka prix wana asuki na peka wana mais eza na batu msusu akakole kufeli na ngote po biso toza biso ba congolais kakola na yo
biso toza biso ba congolais kakola na po meza na ngote kakona mais ko kakola pe na ndenga bien zoka pe musala baninga pe na respect oyebi ke eza na ser moko boye na rota na kombo na ete po na bombi yo kaka ser na pena na ko sabino ta dekona azana en police ya wana na mona place ser na a manke ba DJ moko na fungola munoko ser na ba DJ ba betele muziki ye moko za foti na ete na kena feti mo be ser mo ba DJ mo be za DJ na ba DJ na biso ka Londres mwana tanga pe kombo nezate DJ batakenda betele muziki ba voisin ba bengele mbila ye fete 4 na ngo reta ba yoka na fete 4 na soki 2 heures fete 4 na minuit likolo ba bengela ke police mais fo mona sier wana komi ko swani sa DJ o ya foti na yo o maite volume o yo moko zo ba sentiment na yo o senga mutu amati sa volume ta mati si volume siko zo ebise ba kati mbila ye po likolo no o maite volume zongi sa mbongo mususu est-ce que c'est normal yo sali fete na yo na ba sentiment na yo moko na be invité na moko biso to lo ba maita volume to yo ka volume te yo za kolonda ku yo faut contrôler be invité no faut contrôler ndaku na yo ebi ba voisin ne bazako iba ne balonde bazalaka balinga ko bengelo police pampamba mais faut za maile ndeko faut za maile o contrôler fete na yo kokota na sentiment fete te yo contrôler fete na te police aye yo zebi sa DJ azongi selo mbongo okompe ko menacer DJ batu okompe ko swani sena miso batu chance kaka tonton azene pe tonton moka mukolo akipaki yote bato bayose ko neta kangi bisaka na ye akei dijongu na oke ma dijongu takufa papa na kutakufa ebike biso soto balukela kolo feti no azaka même mukolo ko manke boepete okolo banepe boete za faute na ete za faute na yo moko de ngona ba famille please to respecter misala baninga tozo misala baninga na valeur tozo misala baninga na valeur nzamba ko pambola biso muninga pesi au prix pour meete le kweza ndenge na biso ba congolais to linga ko kakola pour meete discuter prix mais raisonner pe loko yo pesa muninga ezelo ko mutu biso nga na betara na salle na betara na 500 livres yo zo banena peso 250 livres est-ce que ça là donc kakoli bena kati 50% yango ba sala sel obeni ba biso ke ba sala sel ou bien ba sala discount. Mais discount on peut à bon terme sur le discount na maya 10%, il y a 5%, mais il y a 20% te pose à celle-té. Yo moutapé sur prix à le 500 livres. Comment yo go boulé au pesa moto 250 livres? Est-ce que c'est normal? Na la bibignon surtout te boza bongo. Bato pena ba futara bien bazali. Bato pe ba futara bien pété, baza ebelé na communauté na biso. Donc o nyo surtout ozara di musala ba DJ na valeur te. Na bondo ndeko mosi ndeko mobali zo musana bona valeur baza wana baza mama ya bana baza ba papa ya bana baza na basi na bandaku baza na mibali na bandaku donc ndenge zana respecter musala muninga futa mbongo na ye muninga koyana na feti na bino aye ko anime aye ko zuli ko anime se ko anime aye ko anima bongiso lo feti asali ke feti na ezala mais yo motema mabe ozo pese ba fola mususu kutu ba yokele ma okay no problem to aussi sambongo etika la sima mais yo te yo komi nyongo ba koma ko senga yo come on ba famille na nga na opusa na otila bino tondo koma et puis nous allons remercier Adino Soto Baye on a invité la biso on va assister biso organisation la biso ça établi Ezvanda et tout le DJ bazaba responsable et puis va se respecter D'abord, on a dit que l'autre dit moi dire que ça va DJ Awa, Nassir Moko, a besoin de chance, à son parole. Nous allons remercier les sous-soumateurs de la média. Nous allons et puis, si pour tous les Londoniens, tous les bataillons, nous allons supporter la mission de l'ensemble de Salama. Et ça va vraiment la difficulté. Merci, Mingi.
Merci mingi présent facile que aux amis vraiment tozosala bino merci soki mo baremarke ezali toza na mofisi mobimba oyo eza coordonné ngai azali président majik aza vice président toza na basekrétaire bazali toza na batrésorier bazali toza na baconseiller toza na bato ebele baza awa na kati ya association oyo ya badije tozo remercie bino surtout mpona support na bino ndenge supportaka biso na toyebi eza mwa mpasi oyo batozo na meli mwa ewaka po bayoka mais tozopaseka message ke tozo remercie communauté congolaise na yuke ndenge bosupportaka biso vraiment tozo remercie bino topesa bino longona kosa bino biso toza te sa biso mpe afete na bino mpe kozala bien te alors biso yeyo naopase message par vice-président naopase micro par vice-président so magique aya aloba mwa eloko merci lisusu na participation ya Berli Chogo asalaka mpe événement awa na mboka oyo merci lisusu na Konastar ndenge bosalaka na business na bino boutilisaka biso badije tozo remercie bino merci lisusu na papa Mukelenge ye azali président ya journaliste ya diaspora merci lisusu na bandeko na biso Teofile Ngumanga ye aza na kati ya bamedia badije nyonso tu bazali awa toza na badije na biso baye na bamadame na bango bakompane po tolakisa ke tozalaka na singele te surtout nga kutu donge vraiment moto atyalinga misu te donc osala na yobo 35 ans de mariage donc makambo ya masinaa te alors kopesi bapesa micro epa somaji acontinue masolo kwa merci mingi atuka nzambe abatola biso nyonso Valori, merci la présence. Mosika DJ Kilimanjaro sommet des sommets Vediri ya uti kongresi Yaka mama solo kokewa na Prendi Tambogo DJ Angelos kongresi Kilimanjaro Obea Mendao merci Leadership professionnel Vediri ya bomba hambo na biso Solo zuye Kuje kufi Ngai bouge la bina mwasi Obi la selle est unique La vie la selle me basait de la vie qui va aider Stéphanie couleur d'origine a dit madame Appuyez. Merci Mané pour la vie sur la tête et la vie on est au vent de lelo ezalaki soirée na biso biso moko kaka resepela toselekaka bino te ezali toza na posa kosepelaka donc babiso babanda ande bokola bakatiki ata mokamba te babandino biso mobengisi inde obe mobengisi oba kopetelo na te okosepela donc toza badije international tobetaka partout mibino oyo osepela kobengisa
on fait faire la carte, on fait alors, on fait merci. La séance pour faire la vie, on a fait la vie. Donc, il y a une femme pour la vie, la va dire la vie, merci. Va inviter la vie pour nous faire donc, nous merci. Mais apprendre la vie, apprendre la fête, c'est nous fait abattre la fête dans la vie et qu'elle est toujours libre, pour avancer, pour la fête de l'homme avait été, pour nous la vie de été. Quand on est nous, à la bouquet, à tout cas, on contacte la vie de la vie, on peut aller à marcher, mais on sait la vague qui est au fait à la vie de on est la défense, la femme n'a dit non, on nous sommes autre et ça nous allons pas faciliter. Et ça nous allons pas pour la remonter pour la vie. Pour la tête de nous, en tout cas, c'est pas facile. Donc, quand on nous a télé, à haute et pour la chose à 19h, à 3h, 4h, 5h du matin, respectez parce que les gens nous allons au très difficile. Donc, il va d'abord à côté de la vie, il va hésiter à pas nous faire exiger. Donc, il a fait la mise à la vie pour les autres. Donc, on est la vie pour respecter. On est déjà télé, mais on fait la vie. On doit que nous allons la façon dont on a avec nous, on va faire mais on peut nous merci, pour la vie. Automatique la valeur, et là, le moment à femme, on ne va dire que c'est un peu marié. Parce que la vie, on va le sans effet. DJ pour les top 7. On fait la champagne. On Anita Mavita, on a Stéphanie DJ. Voici bien, voilà. Passez ma balle là. Voilà. Ça fait un bon lui. Voilà. Voilà, comme ça là. Mami, congratulations. Inauguration, Yakoma UK, collaboration, Tozako Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Butalaka, Anita Mavita Show. Inauguration, Yakoma UK, collaboration, Tozako Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Butalaka, Anita Mavita Show. Inauguration, Yakoma UK, collaboration, Tozako Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Butalaka, Anita Mavita Show. Inauguration, Yakoma UK, collaboration, Tozako Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobo Sana, Kosa Bonete. Oeza,
Anita Mavita Show. Bobosana, kosa bonete. Botalaka Anita Mavita Show. Anita Mavita Show. S'abonner l'équipe nationale d'Amour, l'équipe de base, les sons de London. Le verre du showbox, le champagne, passe à la Manchelos. N'a pas la personne de la Manchelos. Il va sur les arabes. Quand on connaît pas, on apprend. On